Évite, voilà, on va te mettre la lobby kaka. Voilà, éviter. Pour moi, je vais répondre à la place de Bango, pour Bango, va éviter pour voir Bango. Mais, tu as vu ce qu'on dit, tu vas vendre, pas même une année. Mais ce que tu as dans la caméra, tu vas pour mon toit, qui m'a regardé, qui sera déjà dit, oh, tu as DDT. Mais il y a TV. Tout le monde a un question à mon baillard de la TV. Vous savez, mon tour, ok, je TV. Ce que je suis en train de vendre, donc, on sentit que tu peux me pépérer. Donc, carré, puis même, puis la bosse, donc, tu as peut-être pu mettre papa chez ok, c'est oui, coaching. Pour apprendre coaching. Donc, après, il y a des écoles. Des écoles, des formations. Donc, l'école tout. Ok. Ouais. Donc, soit venez à Bongo, donc, il y a bien qui donc, carré, donc, c'est tout normal. Ok, je suis normal. So, moi, le dit que PCPG to Kemba. Ah, jour moko mon a parlé na yetu hapo beta porte pour na sana ya mazi. Afi maybe so tinda ba ba misa PCPG ba Kemba. Ok. Si eza que to beta porte ba mundu te. Tu es venu battre la profession à parler. Tu es venu avec le PCPG. La profession à parler. Tu es venu avec ça qui a ses mots de côté. Tu as dit côté. Pour pas d'année. Pour famille, c'est que la fois. Pour toi, tu es pas chez. Pour ceux qui ont monté la famille, tu es venu critiquer. Tu sais, on va bang, on va dire, on va basoda. Ok. On va dire, on va dire, on va dire, choisir les bosses à caméra. On va faire des vidéos, là, on est ndenge na biso bani biso to monde mambwana te ok mbasi mongo ye rien bon to zaki ba wingemen donc 12 déjà to yego lamu toujours o to yo kuta ezokolisa biso omoni neti mpona pema boye nazo répondre tranquillement eza po nazwaki formation mo boye ka na temps oyo déjà tozwi accélération mo formation donc bawingimen kutu ya koloba te 12 pena donc efandi. Première parole papa Chira ebisa que ekokoti na mouvement ayebisa wana tozalaka na podium kaka nga na ndeko na nga abel filika wana première concert na atmo sika déjà tozala dimanche oyo na 20h déjà tozala na podium nabosani nzembo tondo beta bosa ye papa Chira atuni biso sava nga na ndeko na nga considère tozala nga na ye na sente tandis que tozalaki 4 totikalaka 4 ok mais mibale mosusu bazalaki na se nga na nde tondo beta nzembo président oyemba aye pembeni na biso tuni biso sava abiwi sava président atuni mpe abet fileka tuni sava carré alobela biso kaka wana esili eloko mosusu ebakisama te après wana toya kozwa bilengi moko boye na ndimaki te jour wana tokozwa bilengi wana ka na même concert ya liboso pardon bomema biso nono bomema biso nono nadi ke boye bokuti mpe diske ezali wana donc sepela mpe bokotisa biso ata na balle de match parce que monde mpe eza diske oyo eza na terrain na marché nadi ke derrière bona banzembo bomaîtrise parce que bozwi mpe temps déjà na bcpg bokotisa biso nono na son moyo ya balle de match nono tobeta babilongi ya boye maintenant bato balobaka nde bato baloba pie meke boye na babcpg yango moma oyo makambo eza nango mpenza lisusu te bapapa chéri ka ye mo nde aloba na basortie médiatique mosusu ke akoforce na ye te peut-être na bacarrière boobuyeki il faut tobeta ata basala babercy bazénith nde oyo bomonamona wana esiko na momo papa chéri alobi ke akoforce ne lisusu makambo wana te est ce que quelque part mpe déranger bino te D'autant qu'il y a eu une place qui a un grand mouvement, même Kolo Marambobe forcé n'a été. Absolument pas. Pour ça dépend de la conception prise à l'obélaki. Ok. Pour nous, tous aboués, on a bandou les calendriers, donc ils ont plein de moni, ce qui prise à l'obaki bongo, c'était une manière, il y a que bolongo là, il y a une comparaison. Moni, ok. Ma compara qui est trop. Kinga dia sali boy, kinga dia zongi boy.
donc ntango alobaki nga yesko makambo wana déjà asala bokokokitisa ye te na niveau moko boye ya makambo déjà aleka omoni baobjectif ya bato mosusu barêve ya bato mosusu eza bapasse ya papa chéri aleka yango déjà siko ntango bato baluka babenda légende lokwa papa chéri bacompare desalaki presa aloba bongo il n'a rien à prouver na mboko bastade abeta bamir bakweyisa nyonso basala afrique confirma europe amérique partout bachine bakote ku bato ebele bakenda te papa chéri carrière alors biso esala biso mpasi te mpo biso toza na boîte toyebi tobetaka ba 5 ndule ba 10 ndule na semaine moko bobeta ndule lundi toza ba rare orchestre oyebeta bandula olamuki mpena lundi bouta da atmosphère olali 12h 15h ebeti ozwi clavier boke ndule donc ça n'a rien à voir na makambo près alobaki epuis en réalité soki ezalaki vraiment bongo mais aire oyo tolinga tozala na pale mpo so tolongwe awa tokende ndule donc ça n'a rien à voir na makambo la question na olinga nde abe tozwa yango question oyo week-end passé samedi bozalaki na randonnée fluviale concert elekende nini na randonnée fluviale epuis napesi nzambe merci oyo asungi biso tozala lelo bana papa chéri en tout cas na bref na mokuse ngai nauti parler église après nayebisi déjà en tout cas parcours nango eza mpenza molai te nazobanda yango nde leo na vierge na dévierge yango nde na bcbg donc ote tuna baorchestre ya bato te ke exemple ekaki exemple epa wiranson ferry riti tututu en tout cas maboko eza keto ok maboko mpena keto nabeti nil part donc ndako na apprendre na une église na approfondir nayobanda carrière nanga na papa chéri na bcbg naza na yo kolongwa église oya bcbg pa papa chéri kolongwa église oya mokili ovivre ngo ndeni donc nde balobaka musike ya nzambe otiki musike ya nzambe oki na musike ya mokili ya satan quel moment bona baeglise otiki ya nzambe oke pa satan abetsente oka mambo en tout cas bon en tout cas eza mpenza bongo te omoni biso na afrique eza conception na biso entre guillemets mais en réalité eza bongo te biso mpe tant toyaki na baparler toando réfléchir neti ya bongo mais toye sur le lieu ça n'a rien à voir musique c'est un travail lokola mosala nyonso lokola maçon lokola nde tomoni bapeintre basala mosala c'est normal est ce que opekisa peintre tya couleur na ndako nga ya mosala na ye ake tya couleur esilisi bapesi ye mbongo donc ça n'a rien dérangé naza chrétien nakotikala chrétien nakokufa chrétien nakokufa mwana nzambe nasalelaka nzambe mais nazosala mosala na ngai pa papa chéri donc c'est un peu ça différence nini osala ya musique religieux oyo tobeta obetaka na église na musique profane nde tobengela yango différence nini osala différence eza makasi
bonsoir et répondre à la RWAPI, on a biso en direct. Na Concept Tat TV, votre chaîne d'actualité, avec Alexandre Lumona Moulouba. Le Benjamin de la presse, mon maman, autre m'a dit mon ensemble les vôtres. Un grand merci à toi, Astro Capi Design, la réalisation. Merci infiniment à maman, fille. Maman Masolo, ya papa, Audace, Milan Dubik, dédicace à toi, le seul et unique président depuis Evry Couronne, président Jacques Azota Labiso depuis Evry Couronne. Boutique Dame Bijou Molato, na Kanda AD, seule boutique Ezola Tabana Bassi, na Kinshasa. Kanda AD, référence ex-Lambert de Paris. Merci infiniment à l'agence Fret, les amis des Soissons, ou à Pézo Signalé, les clients tout. Ou Batinga Biloro, vraiment, qui est rapidement à Bandal Sinkin. Référence hôpital Sebeko, qui est rapidement, on a un Sinkin, on a un Biloro, on a tout Batinga qui est commis déjà, qui est récupéré, Biloro, vraiment. Et ça là, Kitoko Makasi, Henri Moutombo, Capo, mon ami de tous les temps, de tous les jours. Merci infiniment l'assistance. Et au monde attaque, Nazana, les deux cerveaux, les deux piliers, il n'y a papa chéri. Les deux clavéristes, il n'y a papa chéri. Ça vient le meilleur, Nabango. Na Wenge BCBG, il y a papa chéri, Nazana, Kirikou Sentena, Abed de Senté. On est vraiment invité dans la vraiment sur la BCBG. Tu es vraiment un parcours, on a beaucoup de choses. Merci à maître José, Azota la biso na Katalim, voilà. Astro Capi, Fumolanga déjà, tu as vu comme on est Fumolanga n'a pas invité dans Maï, Fumola vraiment, caméra à gauche, Nazana Kirikou Santé, bonjour. Bonne santé. Et calmez bon. Calmez toujours. Trop bon. Voilà. Abed Santé, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Mais calmez-vous. C'est beaucoup de salons à Ben. Tout la photo sur le beaucoup de salons à Ben. Pour bien venir dans des shows, les louvres mis à chaud. Donc il y a beaucoup de salons à Ben. Pour mes mabiso, vraiment, on était sur mes mabiso. Puis il des matchs, sur vos zones, on a biso quand on a invité. Donc, va vacciner tout, va frère, papa chéri, Nabi, qui a besoin de nous coacher, va quitter Liboso. Va au talabino vraiment, tous les gars. BCBG, papa chéri, Kirikou, le lot aux BCBG. Mais qu'elle peut vous expliquer sur un temps qui parcours à Kirikou, tu vois, pour se retrouver la BCBG. En tout cas, merci beaucoup pour la parole de Alex. Déjà, pour commencer, la PC, mon boss, c'est papa chéri, madame Mabambo Tebele. Et puis, la PC nous a remercié à son émission. En tout cas, bref, on a poussé. On a aussi parlé. Église. Après, on a BCBG. En tout cas, par contre, on a Penza Moulaïde. On a vierge, on a des vierges, on a BCBG. Donc, on dit que l'orchestre Sabatouté, quel exemple, pas Ranson, Ferry, Riti, tout. En tout cas, je vais vous dire que toi. Ok. Je vais vous dire que on a bêti nulle part dans Ndaku, on a apprendre, on a une église, on a approfondir, on a une carrière, on a papa chéri, on a BCBG. Kazan, on a eu une église. Oya BCBG, papa chéri. Pour le mois église, Oya Moki. Oh, vivre mon dernier. Donc, on va la musique, la musique à Mokili à Satan. Quel moment bon avec les autres qui ont ok, pas Satan. Abed Sente, en tout cas, bon.
En tout cas, eza penza bongote. Moni biso l'Afrique eza conception na biso entre guillemets. Mais en réalité, eza bongote. Biso peut-on va parler de réfléchir net à bon. Mais toyer sur le lieu, ça n'a rien à voir. Musique, c'est un travail le quoi musala nyonso, le quoi la maçon, le quoi la ndete moni ba peintre, ba ça musala, c'est normal. Est-ce qu'on peut que ça peintre cha couleur na ndawama? Ya musala na ye akecha couleur et si ba pesi mbongo, donc ça n'a rien dérangé. Naza chrétien, na otika la chrétien, na okufa chrétien, na okufa mwana nzambe, na ça la nzambe, mais nazo sala musala na ngai papa chéri, donc c'est un peu ça. La différence sinon ça il y a musique religieuse ou bêta en église, na musique profane de bengela. La différence sinon ça la différence c'est ça makasi. Déjà moni na ba prai pour faire sa musique était. OK. Déjà to kenda na simple nzamba za lokumu. Tant que yele tina BCBG, ils ont musala. Donc les obimisa maele nyonso déjà pour reproduire et puis il faut baisser l'engi, il faut ça la mambo bile. Donc na bref, na église to beta ba gospel, to beta ba slow, ba jazz. Parfois, mais tant que vous êtes obligé de reproduire rumba, vous êtes obligé de reproduire ndombolo, vous êtes obligé de mettre sebe. Donc, et puis, état, il y a esprit, ils ont mon côté. Moi, il y a l'église, quand on est sur le bateau français, on va faire le petit doré, d'aïmbi, et c'est le coup, on matin là. Quand vous êtes dans le sala, vous êtes obligé d'améliorer ou reproduire son, vous avez un CD pour ou même on a live ndeto utobeta german do so che cd na utobeta pareil après mission na ba question no ezali na sur la peno na bed abed parcours ya abed sente ba moni oka bou na BCBG abed a utwa pesi na bangote na bosi na papa chéri ya da place wana na biso to bilé na ya ma bango yo basimbi masolo quoi. OK ya lo beza trop te mais ezaki to ti ba parler de na auto ko ngana donc les go sente abed sente ba ngoma bien so tu ko ma tu ko la place ya za na minute au moins un moment na za wana donc so me ko bo mawana yebe ko ma toujours donc to ti ba parler OK na ba prai ba ni donc ba ne o beta beta mso mo mo beta la mo ba ne ba prai so to ebe na BCBG et vous nous so ko donc tali bena boye et mambo na mo mona donc c'est fona banda susu ko ka trop fona ko kasuna défendre mambo na ko ta ko beta kenge na papa chéri peut-être OK tala donc mon boye éviter son bande donc nzamba lungu la ila likola kitena simba moko pou donc to betaka mettons to yawa to okuta sona ma mususu e au moins benage e au moins parce que to se concentrer OK to bande ba to ka surtout de ba continuer les gars trop donc toujours ka et parce qu'on a BCBG pilier vraiment BCBG ba mais ben de cela même de parce que tu es la BCBG ti boye mingi ezaki par rapport ya départ ya bandeko na bino bazalaki avant c'est Trikigez na Jérémy Kitou occasion moi zela ndeni pour se retrouver na BCBG ou les cas nzela mutu donc mais qu'elle peut expliquer pour au côté na BCBG c'est la mende ouais donc au côté na BCBG ala il avandi bena parler on a banda ko kana mona fina ngaya donc to ba bena mo ko kisama OK na la son avandi na parler tina ndokola zemba ndoli na mingi ala uba OK na oyo ka shango na ndolo ba et je na funa beta la orchestre wanaweza poza pembeni na papa chéri on flatter to ba réalité on a vu ça to ça dans pembeni on a vu ça vrai donc so tina parler tina ba grand frère ba fan na BCBG au Sakanté OK donc on laisse ko lela donc un jour na komara quelque part donc komara place on a pas na banda bino isa nzana la sona bandika na mo sona ka shawa na bana banda ule la fort on a dit nzimbo wa nzimbo nzambe bolini il sanga boy OK donc avant d'être dans la parler na leke na canal na tout masa na jusqu'à na pesi bambo de place OK jusqu'à seki bon
mpena mukabenganga sanga sini bisinga position ya foko masika mo bulwani vide ezali obenga ayopesanga nimero moko naobenga ok yaki osali nakomi tundenge yaki olekaki tokutana ya bandeko banini inokesonga histoire mote po bitumba donc po totikala nombre totikali yo bitumba donc ozalaki baclaveriste ebele plus de 9 ok sikoyo yala so bovandi bomoi bino batindi claveriste mo bomona uti afrique du sud ok babiaya kumbe ngizolokumbe oloba awa te bitumba toneni bauti baafrike du sud auti otangele miekima esima tobite soki tolakisa sikoyo baplace toyuta amplis toa bana nzambe yango etanga meke ti totikali boyebo bandeko baye okata na kata nde totika basoda nga pire nga kelikodo bandeko mpenga donc nde tokumbela masolo toujours mais kiriku balobaka wenge eza esprit blues wenge eza orchestre moko ya bablues ebele eske nayebi te yo moto outi na baeglise bablues déjà na bawenge omomesana nango kuna gt wenge mpena gt bablues elekaka trop en fait de vrai wenge eza école et puis pardon blues eza état d'esprit ok en tout cas déjà ndenge ndeko na nga file kabede auti oloba topema dana bapale tozala bawenge mene ok biso tokima bambango mpona bapapa chéri bitumba maison mare na bcbg tozalaki te bana mike tozolandalanda tozoyeba te mambo yango tozalaki te bawenge mene donc 12 déjà toyekolango po toyo okuta ezokolisa biso omoni neti mpona pema boye nazorépondre tranquillement eza mpo nazwaki formation moko boye ka na temps oyo déjà tozwi accélération mwa formation donc bawenge mene kutu ya koloba te 12 mpena donc efandi première parole papa chéri ayebisaki ere okoti na mouvement ayebisaka tozalaka na podium kaka nga na ndeko na nga abed filika wana première concert bobe première concert na atmo sika déjà tozala dimanche oyo na 20h déjà tozala na podium nabosani nzembo tondobeta bosa ye papa chéri atuni biso sava nga na ndeko na nga considéraka tozalaka nga na ye na sente tadiske tozalaki 4 totikalaka 4 ok me mibale mosusu bazalaki na se nga na nde tondobeta nzembo présente oyemba aye pembeni na biso tuni biso sava abiwi sava présent atuni mpe abet fileka tuni sava carré alobela biso kaka wana esili eloko mosusu ebakisama te après wana toya kozwa bilengi moko boye nandimaki te jour wana tokozwa bilengi wana ka na même concert ya liboso pardon bomema biso nono bomema biso nono nabiki boye bokuti mpe diske ezali wana nosepela mpe bokotisa biso ata na balle de match parce que yango nde mpe eza diske oyo eza na terrain na marché nabiki d'ailleurs bona banzembo bomaîtrise parce que bozwi mpe temps déjà na bcbg bokotisa biso nono na son moko ya balle de match nono tobeta simbi mpe raisonné raisonné naleli mekota joski azalawa
bandeko na bino bazalaki mosala basala eloni bopromettre na ntango bino boye mpona kopesa lumière bopromettre na etini parce que bokuti déjà biloko vraiment ebele mpona kobeti te déjà tobeti d'ailleurs quelque chose bato ebele bayebi te mais tobeti déjà tobeti nzembo ya propagande ya président na biso Fachi. ok okokuta yango déjà la veille na studio ok wana ndeko na mwa beti donc bino nde bobeti yango biso tobeta ok donc ya liboso bobeti première empreinte ya mwana donc quand tokoti ezalaki une semaine après nde toyobeta wana mpena félicitation mpo na ndenge mabe te mpo banzembo ya propagande ebetami betami mais avec papa chéri vraiment donc nayebi te oyo contredire nga tika na commentaire na banzembo tu bana bayembelaki président Fachi oyo contredire nga tika na commentaire merci oyo abet BCBG bo marché ndenge nini parce que elobamaka te ebele avaki no kokota bofutamaka te bino boza wana bofonctionne ndenge nini po tomona baémission esala ebele bato basala badépart ke kuna salaire banalo banafania donc likemba na likemba bino boza wana ouais donc ndenge na répondre donc le problème ezaki omoni bato mosusu bavanda na bapale to moto mosusu avandi na bamouvement ya bango bakikuku anga koparent bango na équipe nationale mpe bato balongwa mpe kaka na BCBG nde baloba yango nayebi te wana na bango te me nalobi kaka wana yebi te po moyebi na répondre na place na bango wana ya te po bango bayebi le pourquoi baloba ebongo mais tala biso siko nde tovandi boye pas même une année mais siko tala na bacaméra nde topesa po motu akembaka nde elakisaka déjà ke oyo kalinga boakalinga ndene te mayineka ya tv tomona bango na bango na baorchestre na bango baya mpe batv banini osapena motu akemba ne maye tv siko biso siko tala nde tovandi boye donc osanti ke topema pepele donc carré pembeni pene ya boss donc taka obeta pembeni ya papa chéri okemba asi oyebi coaching te po apena nani coaching donc apena ndenge ya boso ya apena eza école ndenge namaki kwauti oloba donc apena école pena de formation donc oyekoli tout oyekoli na koluka mbongo ok wewe donc biso apena eza bongo donc ya pena ke ndenge ya boye donc carré talala nde na boye donc te topema normal biso pena topema normal so motu mwana olobi ke BCBG tokemba jour moko omona toyaka kolela na pale na ye toyaka kobeta porte mpo na sane ya damas afilime biso atinda alobaki bamisa BCBG bakemba ok ti ezange tobeta porte pa motu te toyebi nde batiaka baprovision na bapale toyebi pena oyekola nde na BCBG baprovision na pale tonayebi penaki esaki ya semoli fo ekota ebandi fo ekota po bana badami po famille sepela donc po toya pembeni na papa chéri mosu yala ebongo te me bafamille mpe nge bakokritike ti siko bamomaki obanga bayebi ke wana basoda ok wana yaka bilobela batiana bato mosusu aye liboso ya kamera amomaka mpe bilobela na ndenge na ye mais na ndenge na biso banini biso tomoni makambo wana te okemba simon boye rien même chose mpe omona yango nde na baprai bakembasi wana mais kota papa chéri te tobosana makambo wana boyembala moko bavoyage avion komela nzela moto donc avion nde ya boye nayebi te amokende ako bayebi so mpenange voyage ya movandi obi avion susu na mpe mata tomoni topemba boye donc topemba mpena carré pembeni ya boss na biso donc toujours so otali couleur osanti ko couleur ya miliki bato opemaka pepele mais kiriku sente bato batonga bino mpe cc bato batonga bino cc mwana nzambe kutu yesu masiya
Abiboye vraiment na bakisi ya makasi pour niveau papa Chira o molingela bino. Abiboye na bakisi ya makasi donc bosokoli vraiment makasi pour niveau papa Chira o molingela bino ya moté. Mais monsieur déjà. Moi na concert oui papa Chéri oloze la bamba mbombo mais yo bamba bino. Déjà nakutako le bateau outil ndako tu es église après tu es BCBG c'est normal non éviter ba fanatique tout ya BCBG ba vrai à Salvatore les jeunes bakonga ayebi que qui rekunde ngazabu azamona nzambe tout à fait omoni pe lupemba vrai lupemba et uté pas nzambe donc les leçons qui biso toza aimé et puis to kuti place na biso pena ba kombola etikala propre yo ko tandi biloko fandi eza pour nzambe alingaki. OK. Donc c'est tout à fait normal batbalo bato simbikisi ngana yebisi bino to simbikisi mais ya ndenga nkolo yemo ko bossa lo baraki no kikati na bonzambe. Donc ya woloba ku déjà des parties na po ba mo ba ebi ba o ba ebi kiriku ba ebi abed fileka bayebi ke toya bana nzambe ata mpe so otali face okomprendre ke face oyo esali no masumu te babilongi ya boye ezalaka morda babilongi ya boye mais ntango bato balobaka nde bato baloba pie ebeke boye na babcb jango moment où makambo eza nango mpenza lisusu te bapapa Chéri kayemo nde aloba na basortie médiatique mosusu ya reforce na ye te peut-être na bacarrière bombuleki il faut tobeta ata basala babercy bazénith nde oyo bomonamona wana est-ce que na moment papa Chéri alobi ke akoforce ne lisusu makambo wana te est-ce que quelque part peut déranger bino te totalaka ayo place mobi ke un grand mouvement même kolo makambo mpe oforce na ye te? Absolument pas. Pour ça dépend de la conception prise à l'obélaki. OK. Pour nous, nous avons on a bandou le calendrier donc ils ont plein de moni ce qui prise à l'obaki bongo c'était une manière il y a que bolongo là na comparaison. Moni OK. Ba comparer qui est trop kingandia sali boy kingandia zongi boy. Donc on va kinga yesko makambo na déjà asala donc qui ça a été na niveau moko boye ya makambo déjà aleka omoni ba objectif ba mususu ba rêve ya ba mususu eza ba passé ya papa Chéri aleka yango déjà ce que tant ba ba ben la légende le roi papa Chéri pas comparer des salariés qui présent le bongo il n'a rien à prouver na mboko ba stade à beta ba mir ba koisa nyonso ba sala Afrique confirmant Europe Amérique partout ba Chine ba côté où ba tebele ba kenda te papa Chéri carrière. Alors biso et ça la biso pas cité pour biso toza na boîte to yebi to beta ba 5 ndule ba 10 ndule na semaine moko bo beta ndule lundi. OK. Toza ba rare orchestre beta ba ndule o la muki pena lundi bo uta da atmosphère o la 12h 15h et beta sur clavier bo kendo. Donc ça n'a rien à voir dans ma campagne le bac et puis en réalité ce qui est là qui vraiment bon mais un autre moi tous en a parlé pour ce que le mot a tout qui est nul donc ça n'a rien à voir dans ma campagne. La question au lingandé avec deux zwango question oyo week-end passé samedi vous avez la randonnée fluviale concert week-end nini la randonnée fluviale. C'est vraiment carré. Bon, il y a bon la rana BCB. OK. Nulle part. Moi, bien sûr, c'est lié à mon côté mon boy. Il y a des pour pour côté on est là ils à la gare. Na bilenga bon so moment on se coupe là bon faut y aller BCB. OK. Voilà, les gars qui na carré donc t'as nous les bêtes à ma mère. Bakano ezolanda donc bato déjà ekendaki déjà tokendenge omona bakano baluki de tokomi na kozonga tobandi ya kozonga eke na suka mais kano ezoyaka bomwa mpe bayamba yokaka bilengi ya papa Chéri. OK. poso ozangi makambo wana yakokoka te elola te ate bilengi wana donc sekoka te elola donc omwa ndeti kaka po bilengi oyo tobiva awa donc seke ya ndambo ya lola na nde topesa ngo mwa ndambo asiko na ndenge BCB.
les gars qui vraiment carré. Donc, il y a beaucoup de continuer toujours bêta sur moi surtout que sur nous les conditions après de bêta gars. Je suis de bêta donc moi je journée moi 2 concerts 3 concerts. OK. On va pegar mon bimba. C'est comme aux alani boyo beaucoup deamo bino boyo beaucoup deamo zate ke bino nde boyo bobanya beaucoup déjà mambo za na bongo. Parce que ni bo message na makambo c'est comme aux amis ke ba 2-3 concerts par jour wana ngamo pe na témoin na oto ni yango te. C'est comme aux alani il y a ba énergie au bozala na. Déjà net pour là. Eza biso pour na biso musique ya musala. OK. Si on a des exemples, on va faire dans cette façon. Il y a Après, dans là, la retraite, toujours kende bangomba. OK. Vous les qui s'appelle des jours ngomba, vous les qui s'appelle jour moko toute la journée pour là le zominda pour na tongo dans tous qui déjà formé, ndenga ba yeso. OK. Tant to yé na wingé. Bien que au début ezalaki ezalaki n'était bouleversé mais horaire et comment carré. Donc, nous pouvons comment raisonner dans les BCBG, tout ça. Mais ça, attends, pas décalage, on est beaucoup à voyager. Tant que vous décalage, vu que vous êtes obligé de s'adapter. Tout déjà est là. Donc, comment mon herbe va là? Biso to la muka. OK. Herbe bazo la d'autres to mesana na moneti boye, ba uta musala bazonga. OK. Biso to okende musala. Tozonga na tango babima bino biso to kota. Donc tant que yaka au début zalaki moins compliqué mais on est embriément. les embriément. Na section pour to okende voyage moi na Bukavu. To beti Goma Bukavu. OK. Na zui décalage na Bukavu. Imbria pour na zonga normal. Imbria kuna na bango atoza ekara 2 heures de temps. Mais pour na zonga normal et compliqué mais vu que les âmes musala nanga naza obligé ya komesa nango en tout cas les lots carré à dégâts kutu ya olobate. Voilà, to kepe malem na suka. Na olinga kiriko betela absolument boso ko tena na BCBG. Donc ça te dit le boso qui écoute en côté na BCBG niati papa chéri moi lobi oui oh ça va. Ko betela no mo mi balé. Vous accompagner hein. Biso de beta rami balé. Et la rami pe. Donc na tourne et puis ngape na accompagner. Tous les parce que tu dis depuis au fond de la BCBG, au tamboli au bêtis concert moi mingi. Actuellement tout sur la lelo, tu dis qu'à venir les années. Meilleur concert mini oyo motali ah bana la lobby de la BCBG concert on est vraiment pour les moments meilleur concert tous les historiques et tikalo non na moto. Ah, ceux qui vraiment dans le lobby concert moko ce qui na concert. Et moko. Parmi les premiers la c'est le premier. Na kosa. Parmi les champions à part. Moi personnellement, na invité na détaillé ni. Monika nde to keboy to kebeta déjà na G-Star. Na Kermesse VVIP. Na profiter na pe sa prof Gilles qui baisse beauté. Les longs de to kende boy. C'est un meilleur concert que les gars ba concert tout. Moi tant to kuta na dimanche. To beta na sunset et la meilleure. Moni bilengi o ngana na kuta na podium eleki baba mama na mbo. OK. Feeling on a kuta na banda na zala musicien. Non na koma musicien de na komi le loti. OK. Ko zala musicien lelo eleki ko zala nyoso na zala musicien depuis quand.
donc nazwaka bilengi na concert nyonso nabeta na papa chéri nyonso ezala kobanda tobandaka variété des comptes ya liboso ya grand frère na ngai sabe napesi ye mbote meilleur drummer des comptes ya liboso ya DS yango mpona donc eleki nyonso nayebi te soki ona détaillé concert nini mpo nyonso nazwaka plaisir donc nayebi te na détaillé oleko mituro abepesa biso eloko eyaka nango po papa chéri ayoki mpenza abi te ifo afanda faut attendre mais on dit que la bango plateau moi vraiment on bima on dit que la bango plateau on est à combat ka jabon balé ba bomana on est à combat ka jabon balé merci beaucoup Abed Kirikou ma disponibilité à temps ba très beau boulot quand même pour honorer invitation na invitation de pesa bino ba batali yo ko retenir bien ba dédicace pe na bato balingaka yo bato baotanga yo bozana besoin numéro contact na yo et ça la paie bien toujours on est en tête à la chose ici madame bwana seke ni pe ba relation mo ko mo so ya ko mi ga biso na pe na so sanga sote au niveau ba mi so ba ya nini ya ba bonheur de CBG ba ibele to apene belé donc na possibilité madame Odia Malemba donc jani na Lyon donc na possibilité et pena motema donc mère na la trop possibilité de donner un gay ya maman Mina Mwanza. OK. Sans oublier Julia Nias, maman na Jonathan na Josué na France. Dans la possibilité Jordan Bumba. La possibilité Jordan Bumba, la possibilité Wanji Bumba, Freddy Bumba, donc on a pris la famille. OK. Dans la possibilité Bangote ya trop. La possibilité Landry Bissidi, Ndoyi ya Mokonzi. Donc on a Ndoyi ya Mokonzi donc là ça va dans mbote belé donc on va venir kati donc tout ça toujours pour la bino on y a sur la bête c'était numéro na ngeza plus 243 89 66 75 004 plus 243 89 66 75 004 numéro na WhatsApp na so pour mimbalamont direct. Voilà, merci beaucoup à Bête Santé nabi ya botika na plateau Kirikou ba batalio ba retenir nini. En tout cas, je suis le vôtre. La vraie vertu à Salvatore, Moro, et va se donner la binoï. Comme on a Kirikou Santé, la charge, il y a Santé, là, dans ma boue, on a biso. En tout cas, vous pouvez biso confiance. Vous allez décider. Ok, on a dit que binomo, vous avez eu Kamisala, donc vous allez vraiment à l'aise. Nakimi mbangu pour gagner le temps, on a fait ça mambote nanga. Et pas à mon boss, papa chéri binada mamoto pamba. Na pesi mbote na Adjo la Suba, na pesi mbote na Cheribet Nzambi, vena nga kadogo bambote belé, trésor banza, bambote belé, na pesi mbote na véritable aigle de Kawele, Gonza na Mobutu. Na pesi mbote na les boss bien donné ongei, ya maman Mina Mwanza, na pesi mbote na les boss Patrick Jamba les millionnaires, na pesi mbote na Mokonzi Atomi aux États-Unis, les boss Blaise Boulela. Bambote na mvie na pesi mbote na les boss Chims Kabengele na pesi mbote na les boss Ted Tendai bambote belé na grand frère propre les boss Thierry Chimama na pesi mbote na les boss Dieudonné Ongei Lisusu na pesi Mama Zulu Zulema déjà
na profiter na loba dimanche toza na nzela mai na 107 mama Zuli Zulema yaya zo landa biso awayamba biso kuna na pesi mbote na Josar Tamba depuis Lyon na pesi mbote na Seda Masamba na pesi mbote na Flamand Noir na profiter na loba le 15 septembre Côte d'Ivoire Flamand Noir nous venons. En tout cas ba détracteur tout toye banara kuna na pesi mbote na boss Gaston Moka na pesi mbote na boss JP Kalemba na pesi mbote na legend Bakonga Yves Pacheli Makanda mbote belé na pesi mbote na Fortuna Ngango Cédric Monza depuis Lubumbashi na pesi mbote na Dadi Chabani na pesi mbote na DG Mavinga CG Roli le plus important mbote belé na bébé na Nouche mbote belé na maman na nga mbote belé na grand frère na nga propre azana depuis Angola Alain Cholet mbote belé et puis mbote na nga na Alex. Voilà, merci beaucoup Kirikou, merci beaucoup Abed Santé la disponibilité. Attends, moi je dis un grand merci à Batoutou au besoin du temps à la biso. Roger ML empreinte digitale Aide El Salvatore Roger ML frère tout Vich Villa na peso bambo tebele. Merci à président Jacques le rassembleur de tous les Congolais depuis Evry Koukoron à Bandé Kota la biso Archibald Bazimobimbe Evry Koukoron bambote Nathalie Ramazani Mwasi Nzambe maman na Maëla Onia. On était le président William Icona, maire double, la millionnaire depuis Colorado d'Anvers. Jubiel Kadi Malheureux de Salsa des fois para canadienne, on était Louis Scott. Papa Nadjaden depuis Ottawa. Azota la un grand merci à toi aussi, maître champion plein au Chinga Force. Maître champion plein au Chinga Force. Big dédicace à toi, maître Kimalo Komba, Ngombe na Ngombe. Et Bende Balono na kati ya balé. Azota la maître Kimbalo Komba. Ngombe na ngombe bende balona na kati ya balé abanda kotala biso. Un grand merci à mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne Olivier Nzingiti papa la Super NG ingénieur Dominique Kialanda motema ya Mayolande Juliana Nzita autre madi Mayoyo depuis Luanda bazotala biso boutique d'art bijou molato circa Kanda AD référence ex Lambert de Paris circa Savou Bouana Megatop na Inza A63 circa Savou toujours Megatop na Nyangwe 197 référence arrêt major Bananibal Bokebekuna Dougoumen solo et ça n'a dit que vous êtes tellement ébélé aïe na bosse l'expression mbote na grand tier na aloko oh Christelle Aloko voilà mutunanga na PC ba pote ébélé agence prête les amis des 60 ils ont la carte en France ou en Europe au niveau de Biloko, na Kinshasa, na Brazzaville, Angola. Contactez agence fret les amis des 60 voies aériennes les awana et ça va 3 jours voie maritime puis awana et aussi la 45 jours car en ligne la normal tinda mutuka tinda vélo moto nous se routine de contacter agence fret les amis des 60 avec papa Antoine Marc donc aux Amobimba avec Santé ngano kabona dino déjà ok Maman Thérèse Kalala, ma beauté à ma mère moins négligée. Maman la belle, na la santé Chanel, donc si tu veux là, check donc toujours. Voilà, vous allez qui est belé, ah non, quand on souka, ah Yes,